Nguma Lokito a Corona Kibiso interview pour asalipe rumba to single moko ya kitoko nzembo ya kitoko niveau États-Unis kuna esi ebimi ezana ba plateforme nyonso surtout a solo la kinabiso alobaki seke eloko ni ne motivaki ye pourquoi asali nzembo wana pourquoi alingini et puis carrière na ye azomela ngondeni musicalement tolo kabongo Nguma Lokito. Oui, bonjour fiston Pelende. C'est bien moi Nguma Lokito Nkolo Bigogo, l'homme de créance queen. Mikolo yo, ils allaient rumba moko, c'est pas quel rumba. Ils allaient rumba moko na sali depuis le 4 novembre 2022. Ils allaient déjà partout dans la plateforme Nyonso, ils allaient dans les réseaux sociaux, ils allaient dans YouTube, ils allaient Nguma Lokito TV, SP Production Liverpool, ils allaient partout et pas na yope ils allaient. Radio Lokole déjà ils allaient donc ils allaient rumba moko na sali vraiment ce n'est pas n'importe quel rumba donc bolela rumba mais rumba on peut yango donc kini moumba ils ont déjà éparpillé donc ba radio ba télévision ils allaient là sans concurrence. Nandimina komananga atabala mena yona botama na miso na kola na matama na kufa na balèvre no bébé sois sérieux amour inoxydable amour innombrable encore radio Lokole rumba wana bato baleli yango puis bazali ko sepela bato congolais nyonso bazali ko sepela bato bazo bina yango pe bako bina wana ba feti oyo ba feti oyo ya bango likambo ya moto te isa rumba vrai rumba oloba kitoko musique kitoko makambo kitoko mutu to ko se retrouver sangi sabe konyo somo kile créance multiplié par bakuto yo ya océan réponse kopesa yo yango de valeur na pesi yo amour bébé sois sérieux na sengi na ba couple nyonso ba mama ba tata couple nyonso ba jeune rumba na bino yango yo vous allez coller la rumba donc so bringo zwango na SP Production Liverpool Castella Pembele songo zwango na Nguma Lokito TV na Fisto Pelemde na Radio Lokole TV et ça déjà somme donc beaucoup sepela et puis déjà aussi vous sepela pour déjà ba vie Mathieu Belé Nguma Lokito za carrière en solo et na sala ka banzembo na ngai et puis na za na album mobimba et pour manque ba producteur et nous avons Stella Pembele nous avons ko aider ngai SP Production nous avons ko aider ngai nous avons sanzembo moko mais 9 titres dans sa carrière solo il y a danger donc banzembo na ngai mystique beaucoup yoka biloko moko ya kusala na ngote beaucoup kapinza vrai barumba zali générique zali beaucoup bina vraiment mais année au décembre oyo buza ko bina beaucoup sepela na créance queen amour innombrable amour inestimable Radio Collective à Fiston tous s'abonner massivement c'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha Pelende wenjoro